Dena TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba Desho Dena TV pona koyoka bansango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Soko Talingamba Aliboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV, autant la réalité. Toye na sije moko ya pasi. Maman Nabiso a bengi na des shows Denar TV. Famille baza kolela ba mutakalize ndeko na bango. Ba mutakalize ndenge nini zala branché. Na pesa au détail. Et salima wa pasi na soni komona mambezo salama na bolingo na monda lelo, monda Android, monda vitesse. Et sali pasi, quel est le problème? Bande kona biso ba benginga na Belgique, baza kolela comportement ya mwana poto, amutakalize ndeko na bango a mwasi. Quel est le problème toujours en détail? Mama lobi boy. Baza na problème na famille na bango, ya na bango a mwasi, alingana kana mwana poto moko kala bazalaki na bolingo ndeko na bango ya mwasi aza na Angola ndeko na bango ya mwasi na Angola aza mwana mwasi a debriaka ba vie na ye asalaka ba voyage na ye Chine Angola vie et marchera comme tel kaka ndenge congolaise abundaka na mboka mpaya mama avandaki balingana kana mwana mobali okala tango bazalaki na Congo. Et yoko sala ke mobile ya kapoto kala mwasi atikalaka akenda na Angola adebriaka vie na ye mama akenda ka Chine Angola kaka ndenge Facebook ezalaka réseaux sociaux baye ko se retrouver na mobile na ye ya kala o bazalaka na ye tango baonyo smi bale bazali na Kinshasa bazongisi bolingo basololi babongisi bolingo na bango na réseaux sociaux bolingo epeli lisusu ndenge ezalaka na tango liboso. Question ezalaki nini? Mwana poto azalaki ase abotaki na Kinshasa atikaka mwana ya mwasi. Mwana wana azalaki plus ou moins na 4 ans. Ayebisi chéri na ye o ya Angola. Lokola yo bimaka pe Kinshasa soko ke Kinshasa na kolinga obenga nga po ozwa mwana nga aza kuna na Kinshasa ya mwasi okendene na Angola. Comme ça na kosalela bino mbale ba démarche boya bino nyonso mibale awa na poto eskanga naza na France. Mama na biso voyageaka na Angola akendaka Chine azongaka Angola abimaka pe Kinshasa. Mama eko bima Kinshasa babengani na mobali na ye ya poto. Allo naza deja na Kinshasa pesa suite pona mwana olobai nazwa na Kinshasa. Mwana poto abengi na Kinshasa pa mwasi na ye o babotaka mwana. Alobi zwa mwana pesa na mutauti Angola bake na ye Angola azokendo mata a partir ya Angola po aya na poto. Mama kutani na mwasi ya papa wana na Kinshasa basololi. Papa na poto tango ayokaki ke mwasi wana bazo solola na mwasi na ye mama mwana. Po tango yaki kotika mwana bavandaki alalaki wana polobi na ngwazonga. Papa poto asiliki abi pourko kiko solola na ye pourko kiko yamba ye mwasi wana aza ndoki. Mama lobi mais c'est tout à fait normal aza mama mwana. Ayaki kotikela nga mwana c'est normal tozwa tanto solola po azotika mwana na maboko na ngo te. Oko yamba ete mwasi wana zando ki tout consort. Bref, mama azwaki mwana bazongi na mwana na Angola. Mwana zaki na 4 ans tango akezwa mwana na Kinshasa. 4 ans ake na mwana Angola, avandi na mwana na Angola, akoti mwana classe na Angola, mwana komi kotanga na Angola en entendant papa na ye na poto asala ba démarche ya mwana na chéri na ye mama na biso o ya Angola baya na poto. Quelle est la gravité maintenant des problèmes? Maman avandi azobokolela mwana poto mwana na ye na Angola. C'est-à-dire maman azobokola mwana ya chéri na ye akende kozwa na Kinshasa ake kobokola ye na Angola. Abandi kobokola mwana 4 ans jusqu'à 10 ans. De 4 ans à 10 ans abokolaka mwana na Angola. Maman abokolaka mwana na Angola. Papa lobaki soko zui mwana aye na Angola na osala ba démarche bino mibale na mwana boya na poto. Depuis mwana yaki na 4 ans, 5 ans bozo ya poto, 6 ans bozo ya poto,
8 ans bozoya poto, 9 ans bozoya poto, 10 ans lelo bozoya poto, escroquerie. Toke na détail. Mama basola na mobile. Basola na mobile bolingo ezokola ka ndenge ezaka mwa bolingo musika mwa telefone. Kangelanga photo, tindelanga. Kanga biloko ase, tindelanga. Kanga kumfundu, tinda. Kanga kuna, tinda. Kanga biloko alikolo, tinda. Mama kanga biloko nyonso anzoto atindaka. Mama kanga biloko alikolo atinda. Mama kanga biloko ase atinda. Mama kanga kumfundu atinda. Mama zaiko tinda ba image wana na se ya bolingo. Ya ye na mobile. Mais landa lisolo kendo mona ndenge mama ake ko sambwa na suka nango. Mama lobi mobile pa bandai ko kanga ya ye azo tindela ye. Kaka ndenge zalaka mobile o tinda mwasi pe azo tinda. Nzoka mobile. Muta bandai ko tindela ba photo d'intimité na ye angwalima. Elima. Mutumabe. Mama tinda ba photo ya banidité na ye. Mutakala na inyo swatinda papa na ba façon tout na ba forme tout. Na ba video. Salelanga video ya likolo, osali ya likolo otindi. Salelanga video ase, osali video ase otindi. Salelanga video ya kumfundu, osali video ya kumfundu otindi. Mama lobi atinda biloko nyonso ya ba forme nyonso pa mwana mobali, pa ya papa na poto. Na se ya bolingo. Mama ebagi te que un jour et okende ko rattraper ye. Nous on est là. Bolingo ekoli basolola comme chose grave. Maman komi kotuna mobile na poto mais jusque là olobaki mwana ayawa po osalela biso voyage to ya na poto. Mais ba année déjà écoulé et belé. Ozoloba nini? Maman lobi comportement mobile ekomi vraiment très mauvais. Mobile a komi ko gangela ye na phone, ko finga ye. Soko lingite tika mwana ngai, zoye kende ko tike pa batu mususu, ngana moni neti ngana yo ezo simba lisusu te, c'est-à-dire mobile a komi ko menacer moi si des fois na ba des fois et comment même ko swana ba komi même ko swana na ba mom susu ba swani na mobile oki mobile azo katele ba mangala moko ezanga sens. Mobile a komi ko loba bablo ko ya na nzela te. Oh non, soko lembi mwana ngai zongisa ye, comment dirais-je, na otinda batu mususu bazana Angola baya kozwa ye akendo vanda pa na bango. Côté papa zo linga tinda mwana, mama lobi ezana ba quartier moko supposons lokola ba Liflar, hein, na marque ya ba Angola quoi. Ba quartier moko, comment dirais-je? Bon, batu ba yebi Angola ba yebi. Ba quartier moko ya moi ba voyou, ba quartier moko bana ba be ba trop, ba quartier moko moi ba quartier bidonville. Batu ba sangana trop en gros, donc comment dirais-je, en masse. Batu ba sangana na ndenge mabe ba quartier wana plus bana ba be ba quartier mabe, tandis que et si comme moi ça zo boko le lai moi neza moi quartier moko a bien un peu modernisé na façon ya moi mutu mo bo ya bimara Chine Angola amona amwa mbongo akotsa mwana na ba classe ba école privée mwana tangaka. Moi ça robenga mobile be des fois so ba sali ba compréhension mobile azo finga mwana poto. Azo finga mama na ndenga mukete. Mais ebi makamsu se so sa mana mokile zo pesa passe. Comment mutu azo bokolela o mwana? Mbongo kutu kotinda mbongo a classe ozo tinda te. Mwana azo bokolela o mwana pe chéri. Bazaka ba chéri. Babunganaka na bango, réseaux sociaux, ba eko mona na isusu bazongisi contact, babandi ko solola na cadre ki chéri, zwelanga mwana nga na Kinshasa, yaka na ye na Angola, ke na ye na Angola, na sala ba démarche yo na mwana nga boya na poto de 4 ans à 10 ans. De 4 ans à 10 ans, mwana vandi na maboko ya chéri na yo. Chéri akoti mwana classe. Azotang selo mwana. Maman lobi des fois a robenga mobile na poto bo mobile azo kata na mangala. Azo katela ina mangala, azo katele mangala soko lingite, zongsa mwana nga na maboko abatu nanga na robenga baya ko joye ake vanda koto mususu. Tokomi wapi muto kosala bola mukaka yenda ko zongisa mabe. Moi c'est amoni ke lokola bolingo esimba lisusu te, ba désordre komi ebele bon na moni totika na tokabwa na mutu a continuer chemin na ye. Bon, le quoi, moi, nous avons déjà na maboko, on préféré le quoi, maman na zana na bomoi, maman na zana Kinshasa, na zong sa moi na Kinshasa, na maboko maman na esika zalaki. Papa abi jamais. Oki ko zong sa moi na Kinshasa te na zo benga batu, bazwa mwana ba kendo vanda na mais côté papa zo senga ba ke vanda na mwana na Angola. Ezana ba quartier moko soko tie mwana baby.
bato bavanda na Angola bayebi ba quartier na bango kuna. Moi je connais pas trop Angola. Maman lobi mais pourquoi oki kolinga mwana ke vanda na ba quartier ndengo wana, tandis que yo ebi Angola te mais ngam na zo biso ke na Angola so otindi mwana na ba quartier bongo, ce n'est pas bien pour l'éducation de ta fille. Malam lokwa maman na yaza na bomo yaza na Kinshasa nazongise na maboko ya maman. Papa katani rouge abandi ko finga mwasi, ba fingani afingi mwasi, ba fingani afingi mwasi. Maman lokola lobara mingi te a garder silence. Kaka na momane koleka ta muke ndeko msusu ya mobali ka na Angola abengi mama ke no alo yaka na ana besoin oya oyoka makamo ezoleka par rapport ya yo na mobali no. Mama lobi na koyande ni biso pe na Angola confinement moya kotamboleza te. Ndeko alobi salaka effort oya koyoka makambo mobali no azoloba. Mama asali effort akomi pa ndeko wana oya benga ki mama. Ndeko wana mobali abengi mwana poto par téléphone basolola. Ayebisi mama yo vandaka silence kolobelo kote yo kande ngana etoko solola. Téléphone eleli babandi solola. Ndeko na poto, papa na poto, chéri na ye. Azo yebisa camarade na Angola biye na publier na nko. Yazo saka nanga na sina panzi ba photo na ye partout na ba vidéo na ye nyonso na panzi yango na internet ya komona na kolakisa ye. Bref, mama yokaki na matoi na ye ke mobali a publier ye. Publication a publié maman ezani ni ba vidéo o mama bandai kotinda na ba photo o mama bandai kotinda. Na fungoli parenthèse moko rapidement awa siko pour comprendre. Yoka oyebi ba problème aboye eza pasi ya mingi muto ko salisa ye wana pe obongo na ngando ya lobi po ali ya yo moko. Muto ko salisa nde ye wana ko buma yo yaya. Mwasi oyo azo salisa yo azui mwana na Kinshasa akotie classe na Angola, aotangisa mwana classe de 4 ans à 10 ans. Yombonga malongo tinda rapona mwana na Angola ezate, mais au moins mwasi aza a debriaka vina ye akendaka ba Chine, azonga ka Angola, azobokolela o mwana yaya. 4 ans à 10 ans. 4 ans 10 ans ata soki bolingo simbite. Pourquoi oki ko futa mutuli futa ya ndengo wana? Esali mawa pasi na soni. Na kangi parenthèse na yebi pourquoi na lobi bongo poto okendo chite awa. Ba publier bulumbu ya mama libanda, mama na d'un coup mama e komona penda ke ba publication na ye ekoti na ba réseaux sociaux, batiki mama mutakala libanda yeba ba photo na ba vidéo ya bulumbu oto tindela na kana cadre bolingo. Mutu atiki nzoto na ye mobimba a exposer yango pona yo. Atindeli yo par photo ou vidéo. Yo zui yango tie na réseaux sociaux. Maman zui tension. Maman na biso azo regretter na Angola, maman aza déjà na bana bakola. Aza na bana na ye ya ba 20 ans plus, maman aza déjà na bakoko. Maman aza déjà na bana ne o basi baboti, aza déjà na bakoko. Sikoyo bana na ye ba mona bulumbu na ye na ba réseaux sociaux. Bana o ya boti ba mona se ya makolo na ye. Non, c'est regrettable et ça lui passe. Bana oya boti ba mona kumfundu na ye et ça lui passe. Maman zo regretté, maman zo tension. Maman komi na soni. Ye baza mwasi oya voyageaka, mwasi oya salaka business na Angola. Adef saraba plante na ye ba biloko ebele ba mambebele ka ndenge ezalaka na vie. Lelo bulumbu na ye na réseaux sociaux. Nani a publié mobali na poto. Et ça lui bien te. Et ça lui soni makambo ezanga mutuna makolo. Pona nini ko sala biloko aboy. Et puis ce que totali bien muta publié aza mwana mukete aza garçon te mais mukolo. Comment yo papa mukolo oki ko sala biloko aboy. Yaya soki bolingo simbite ata boswani na mwasi ata bokaboy na ndenga mabe. Pourquoi oki ko bimisa nidité ya mwasi oyo lingi na réseaux sociaux? Pourquoi oko publier mwasi oyo bande ko sola na ye na bolingo na réseaux sociaux? Et ça li bien te et chose grave. Et là, on a des choses dans le moi. Tant mon papa publié maman bulumbu libanda bwe na ba réseaux sociaux, moi na ne ya moi si ti siko nde na vai na kiti na oloba. Azana na maboko ya mama. Mais au éviter ko tie moi no moi si na danger parce que ti o publié, moi no loba ki ba ya kozwaye na no bazwi été. Ya au éviter que danger moko pe zali pona moi na no moi si. Bien que maman zana na mutema mabe na moi na yo te mais yo sali mabe, mais est-ce que éviter que moi na no zana maboko ya moi si wana? Est-ce que vous évitez que moi, si on a beaucoup de lieux, moi, de 4 ans à 10 ans?
Juste chéri. Chéri a beaucoup leli au moins de 4 ans à 10 ans. Mbonga malonga kuto tindaka ezate. Yazo fute le mwana classe. Azole sa mwana. A beaucoup li mwana de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Na Angola. Au lakiye voyage à Lokuta. Ou ya yomoko mwana kenda na Angola. Tilelo solution ko zoye ezate. Et sali mawa pasi na soni. Maman a biso azo regretter. Mobile ya lingaki a publié ye. Maman lobi aza déjà na bakoko. Bana o ya boti. Bamona nzoto ya mama na bango. Bana na ye bamona nzoto ya mama na bango. Bana na ye bamona se na ye. Bana na ye bamona likolo na ye. Akosuka wapi mama koti tension. Mama komi kobela. Mama azui traumatisme et chose grave. Mobali o ya poto azui video ya bulumbu. Ake kotindela yaya ya mwasi na Kinshasa ya mobali. Atindeli yaya chéri na ye ya mobali. Yaya mwasi na ya mobali atindi ba video ya bulumbu. Pa ya yaya mwasi ya mobali. Pona nini kozala motema mabe tina degré oyo. Yaya fungola ba video kande za batindeli o video yebite zana ya fungoli atala boye. Nzoto ya ndeko na ye ya mwasi. Quelle abomination sali na famille baninga. Yeba bino bana basi ndenge bosala ba video wana pona kotindela mibali. Omi fungoli à 1000 degrés. Supposons par exemple, ce n'est pas ça le cas. Je donne un exemple. Omi fungoli à 1000 degrés. Ozo sala vidéo na cadre bolingo po laksa mobile. Vidéo wana sko eke kokoya na maboko ya yaya na ya mobile ya fungoli atala bema se ya makolo ya leki na ya mwasi. Zala na place ya maman. Zala na place ya famille wana. Qu'est-ce que tu peux dire par là? Oki kolobani na mutasa lelo kwa boy. Même gars, je suis choqué. Tant que vous avez une histoire ou je suis choqué. Pour nous, nous avons ma bêtise na degré wana. Au public, on a réseaux sociaux, au tindeli yaya na ya mobile. Ata la sœur makolo ande connaît à moi si. Maman ou azolo baza déjà na bakoko, c'est-à-dire aza moi si a koli. Parce que yana mobile yana âge nini pour ya kota la sœur makolo ande connaît à moi si. Yaya ande ko mobile o salima be. Yaya totika mutema mabe ya boye ekofuta biso eloko te. Osali mabe makase l'abomination okotisi abomination na famille baninga okendo kokuta nsa yana leki batala na nzoto. Comment dirais-je? Okendo kuta nsa yaya atala se ya nzoto aleki ne ya mwasi na ba ajandengo wana. Non. Quel degré ya mutema mabe? Et tant ozo sala mutema mabe wana obosani ke mwa no azala maboko na bango. Ezalo kwa pourquoi ça la querer akimi na lidusu abosani mukila libanda nzoka soye babendi mukila ebimina nzoto apuku nyonso libanda. Fungola maele no na adage na lobi mwana wa mwasi azana maboko na bango mwasi wana aboko lelo mwana de 4 ans 10 ans. Quelle bonne volonté atangisi classe azole ici avandisi na ndaku na ye au laki voyage à Lokuta. Papa a publié mwasi maman zui tension maman ya valeur maman oba yebi. Moi, je suis à la business à Kendaka Chine, à la vie na ye. Apesa ki bolingo, apesa ki confiance na mobile ya moi tinda ki ba vidéo wana. Mais tala siko sort ou bien salaire au mobile ya ke ko futa ye. Tala li futa au mobile ya futi na simanango. Et sali mawa pasi na soni bande kona biso ba lobi des shows Denar TV. Zwa lobela ba mama ba fungola maele bo zala ke bana makambu oyo ya ba vidéo na ba photo. Na fungoli parenthèse moko rapidement pour comprendre. Na lobi boye. Oebi ekosala mawa pasi na soni na problème maman ndenge ekomi. Yaya, monda lelo toloba mikonyonso. Mobali asengi ba vidéo ya bulumbu. Keba. Yango tozongi susu na ba émission. Tosali ba émission boye belé. Ozotinda ya mobali ba vidéo ya bulumbu. Oui, ozotinda ona bolingo. Oyebi keno nazoti na bolingo mobali ya linginga mwasi azosala nyonso ndenge yo lingi sala boya asali kanga ya koto ya kangi kanga ya se ya kangi kanga sima sali nzoka yo zo ko encaisser ba vidéo wana po lobi okendo lancer na ba internet et sali bien te papa mama mwasi to mobali yaya na monda lelo mwasi asenga ba vidéo ya nudité faites attention. Mobile asengo ba vidéo ya nudité faites attention. Yaya soye bokutani bokomona nati. Bokomona ondenge bolingi. Pourquoi okolinga kaka keno osala mabe moko boye ou bien otinda muta sala bilo moko po lobi oyebi elo ni yo kanso sala. Non, ce n'est pas bien.
bolingo lelo ekomi kaka moi mobali a publié mwasi a publié mobali esali mawa pasi na soni. Mama lobi ayebaki te ke ya boye kokai kokoma po bolingo mataki bolingo pelaki tina ti. Sauf que ba vidéo o mobali abandé ko tindele po mobali pa bandé ko tindo ya yepa mwasi. Mais mwasi abandé ko supprimer tant que azana bana ne déjà basi ba koli et que ko sala accident mwana zui téléphone afungoli amona ba vidéo abongo e ko sala bien te. O mobali abandé ko tindela e o chéri apoto abandé ko tindele abandé ko supprimer. Mais o chéri apoto azwaki ya mwasi ya Angola a publié na ba réseaux sociaux, voire même azui ba vidéo wana tindi na famille ya mwasi. Voir même à une vidéo on a tindeli yaya mwasi atala vraiment esali mawa famille o bazo regretter famille bazo lela yango famille baye ko pesa sujet on a des choses Denar TV basala nini pona papa o ya publier ndeko na bango mwasi conseil ni boki ko pesa. Bref na ko sa elo synthèse amuke o comprendre maman azoli mwana na Kinshasa akene na Angola abokoli de 4 ans 10 ans. Voyage à la kaki bango et monanité bolingo simbité. Mwana poto ba langage mabe. Muto azoboko lelo mwana mais ozo finga ye. A même to tinda rambongo malonga te pona mwana. Des fois même a tinda rambongo te. Moi c'est a voyageaka. A oboko la mwana na yo na mbongo na ye moko. Azo lesa mwana azo latsa mwana ofutele classe na mbongo ne moko. Na suko lobini ni kenon loko olingite tikelanga mwana ngana otinda batu baya kozwa ye. Bato ozo tinda baya kozwa ye. Est-ce que yebi kote ba oketelo mwana? Point d'interrogation. Balobi bazongisa mwana Kinshasa ya boybo mwana eza ya yendenga o décider étalier mais pourquoi que mutu o bolingani na ye soki bolingo esimbité est-ce que c'est ça l'intérêt à ko publier nidité na ye libanda et sali bien te sali mawa pasi na soni maman na biso azo regretter vi na ye baby bana na ye bazomona ba komona ba biloko wana et sali mawa pasi na soni. Pona nini ka mutu kolinga nde ye ya ko détruire yo lobi. Mutu oyo ko pesa confiance dans l'amour yende lobi ya ko koma ennemi na yo. Esali mawa pasi na soni maman na biso azo regretter maman azana attention maman ebité asala nini vidéo na ye ke na réseaux sociaux bulumbu na ye zo tambola na ba Facebook na ba WhatsApp pe mobali ye mo azo confirmer ke na publier ye na nko akomona. Esali bien te ya muta salisi yo. Pona nyo kozongisela biloko aboye. Et puis il faut tokeba comment ba bolingo mususu se bosi bo kabwana ki ya bo kabwana pe kaka. Mambo akoyaka okuta na gasu na ba réseaux sociaux oyo. Oya si akomi musika o pe musika il faut faire attention. Il faut faire attention surtout na baka ya boye. O tindelanga photo, tindelanga boye, tinda vidéo. Ya bo kabwana ka kala oyebi vi na ele suscité. Tantôt akoma voyou, tantôt akoma mutaba quit, tantôt akoma mutaba drogue, ba bangi ba mambo ebele. Okosutuka lobi okemona bulumbuno na ba réseaux sociaux. To sala ke ba surtout ba maman. Parce que maman na biso na minute azolela vie na ekomi exposé dans les réseaux sociaux. Et que na ba WhatsApp ba imo ba tango ba Facebook partout, ezo kabwana de téléphone en téléphone. Okendo kanga ba téléphone ba tutu po longolango. Mawa pasi na soni. Maman zolela mama habite des shows Denar TV. Lobela yango po ba mama ba meka kozwa maele yaya. Mutu bokabwana na ye déjà ata bozongisani na bolingo. Zala na moi prudence. Pas de confiance à n'importe qui oyebite lobini ne koki koya. Biloko kotindela na ba vidéo na ba photo a bulumbu. Yaya ezaki ba erreur tango Android ebimaki mena monde lelo te. To éviter ba erreur aboye to éviter ba gafa aboye. Oki kolobani mpona acte o papa o ya sali. Pesa biso conseil na des shows Denar TV. So oza na sujet a bien benga biso. Pesa sujet a bien, to le belango et que ça la bien, to alerter batu to longana ba erreur. Voilà notre ambition sur des shows Denar TV, des shows Denar TV. Rien que la vérité. To le kina annonce. Le lot tozana annonce. Nazana annonce moko tozana maman na biso. Moi si kitoko azana 43 ans. Maman azana 43 ans. Azana besoin mobile. Maman zana 43 ans, azana besoin mobile ozana bana ou ozana bana te, pas na ye zana problème te, alingi mobile ba vivre na ye, alingi plus ou moins mobile 55 ans, ba zala ba vivre na bolingo ya solo. Maman alingi mobile o azana critère, ya bien, critère ya bien ça veut dire quoi? Zala mobile o za déjà na mukanda, zala mobile
zala mobali oza déjà na mukanda, zala mobali oza déjà na sens de responsabilité. Maman lobi boy, koyela ye na bouli ya kobota mwana te pozwa mukanda sima na ye. Aza na posa te mutaya kozwa mukanda sima na ye. Tango zoya kolinga ye, zala déjà posé, oza na mukanda na yo, oza na situation administrative na yo evanda pour créer ba problème te. Voilà, annonce Nabiso Angouana, Soko za intéressé, Benga des shows d'Enar TV, les restes en privé. Soko Talingamba Alboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV, Ota la réalité. Et Zalaki Abino, humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, émission Zakoya. Ciao.